kele iseyo masile somba tende ayi emono ayi benangalo yaka kanela balonga kawe utejekina kolokota kanela balonga kawe utejekina kolokota Chinekiso bato benza kombe ampamba Chinekiso bato pekato esoma jende Ayi benaro yaka yero Ayi bauaro yaka Nafandina selaka oyanga itako ogana selaka yanga tango ogana selaka tango bamieza domene ya nzambe leta meso eza mystère ankolo Kola koza yeba kabi mobali ebaya gare yeba quitter la promesse liée avec le temps oh Saraye Israël ayeba kita kota kina boumbu kasi tango akobima yeba ki yango te pourtant eza mystère ensemble C'est que tu es ne pas ce que tu seras. Pesa tango na temps polobi na yesa na maboko ya Elohim. C'est lui le maître de temps et de circonstances. Nanyango lobi na yoton na yeseleki. Nanyango lobi pour toi c'est déjà trop tard. Motongo uti wa pied. Montre koki kokufa kasi tango etelemi te okoko yeba jour alelo kasi histoire nango yebi te pourtant eza mystère nzambe alobaki na Marie tant mon temps n'est pas encore arrivé ata ye moko nzambe asalaka nyonso na temps Bill Jack nalingaki okufa mpamba lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe o ngai nalingaki owa lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe o ignorance ezoka yebomaka ezipakinga miso nayebaki te o bokozanga koyeba libota na nzambe tozokufa mpamba nayebaki te nani vraiment nga nazalaki o nga naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe o alalaki na bwato lokwa moto kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde nzambe o kolo na nzela kotambola yoki nzala aloba na nzete alobi na nzete lokola nde nzambe o moto alelaka tango makambo yaka makasi na fina ye kasi nzambe nzambe alelaka te nzambe alobaka pour d'éternité posa nzambe eza moto adomine kasi
domine ete o ngana za moto naza pe nzambe naza moto naza pe nzambe o Ibota na nzambe bazokufa pamba pona kozanga koyeba. Kozanga koyeba nguya na nzambe kati na biso. Koyeba nani yo zalaka. Nzamba le la kate nzamba loba. Deva ba problème il faut koloba. Alléluia. Deva ba difficulté, deva ba problème. Kole la terre. Sango mitindo parce que aux amoto mais aux apenzambe alléluia gloire au Seigneur Zambe pambola ba eli nyonso bipai bazwami butuna lelo Tana yo ekoki Taya excellence et bonheur. Taya victoire. Taya salut. Alléluia. Shalom, shalom na ba eli nyonso. Shalom na ba na metsa. Shalom na ba servante et ba serviteur nyonso dans les quatre coins du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Shalom na ba eli bipai nyonso bozwami. Sima ya belle mélodie, sima ya maloba oyo kitoko ndeko na biso évangéliste Thomas Lokofe autiko inspiré biso ke ya solo tozaba to meto zakape banzambe. Oui, devant ba situation nyonso, devant ba problème, devant bitumba ndenge na ndenge esenge na biso kolela te. Nzamba lelaka te, nzamba lobaka. Nzamba pesaka mitindo. Yope mwana nzambo zana natira bonzambe. Nzamba zana kati na yo. Devant ba problème nyonso ezotungisa yo, devant maladie, devant ba situation ya pasi kolela te bien-aimé. Nzamba lelaka te, nzamba lobaka. Yango wana esengeli butu na lelo yeba ke yo za nzambe. Oza mutu, me oza kape nzambe. Parce que nzamba fandi kati na yo pe osalemi na image ya nzambe. Donc kozanga koyeba ebe na bato, ebe na bana nzambe bazako kufa pamba. Que Dieu bénisse notre bien-aimé l'évangéliste Thomas Lokofe bipai nyonso oyo azali kozwama nzambe na bikamwa ayeba kopambola ye. Vraiment lelo nazane sengo makasi po ya kokuta na bino lisusu na butu na lelo. Shalom na ba eli nyonso bipai bozwami. Shalom na ba amoureux ya bonne nouvelle bien que lelo tozwi moi kokoso na machine nzambe na bikamwa a pambola bino po na fidélité nzamba pambola bino po te bozalaki wana depuis 20h30 po na koyoka maloba na nzambe na yebe ke biloko esabi na boko na bato ezaka toujours na mwa caprice tozwi mwa retard muke mais bo tenir biso rigueur te. L'essentiel eza ke liloba na nzambe esakolama yango wana tokopesa longonya mingi na papa na biso digital momo na bomoko ya mboka po ete ya bundi de manière ke bomo na biso na bandako na bino bipai bozwami tika butu na lelo ezala butu na lipamboli yango wana nalingi ete poko na lelo ava tokota na message na biso tokende kosambela. Seigneur notre Dieu, to pamboli monena parce que nzambe totiki moment oyo entre tes mains yo yozali enseignant par excellence tika oza na biso du début jusqu'à la fin. To pameli nyonso ya mwini oikoki kopesa distraction kat na bana yo ezara bokonzite zana biso du début jusqu'à la fin de ce moment dans le nom puissant de Jésus qui est notre véritable Dieu tolobi amen. Oui ya solo nzambe na bikama apambola biso na linge ke bazwi libaku ya kokota déjà na liboso malgré to bandi na mwa retard bozala kanabiti do koti kokota yo mon côté avant que message banda ou partager message na ba bien-aimé
bato yo monaka ke olingaka bango bato oyo baza ba ami na yo ko partager kaka ba biloko ya futilité te bien aimé eza moment kitoko oyo esengeli biso to bana na Nzambe ba élu to partager ka ezande maloba na Nzambe yango na bengaka ko ezaka moment ya fête ozana ba ami combien na répertoire na yo tango yo za kolia esengeli bango pe balia tango yo za komona makamba kitoko esengeli bango pe bamona makamba kitoko oza na ba groupe boni oyo koti oza ami na ba groupe belé partager yango c'est comme ça que okoyeba ko sunga évangile po ekende liboso tika Nzambe apambola ba oyo nyusu ba ko partager message po ke baninga mingi ba bénéficier na maloba oyo leo na poko na lelo tolinge ke ba nyusu bazwami po ke tango na biso l'équipe vraiment to pesi bino nyusu mbote na komo na Yesu peut-être na suka tokoyeba ko pambola ba nyusu oyo bakoti na biso. Mais avant que tokota na koki ko bosa na te chéri nanga l'évangéliste Sephora likenja bipa ya zwami tika Nzamba akete ko pambola ye Nzamba pambola papa na biso Remi Kulu na Mepsa Efrata Assemblée à Stockholm pe mama na biso Dorcas Nzamba le kana ko pambola mwana nga Sylvie na Mepsa Yeteboro pe chéri na Jean Paul Nzambe apambola mama Valentine na Mepsa Yeteboro apambola mama Bea apambola mama Clara apambola ba nyonso oyo bazali kolanda biso na butu na lelo Nzambe alekana ko pambola mwana nga Gode Mambu alekana ko pambola ba mama nyonso oyo bazali ya ba femme engagée nazane sengwa komona mama na biso Beatrice Ndona Nzambe apambola yo po ete lelo na monyo lisusu ba nyonso pe oyo bakoti na butu na lelo bozwa lipambo liko te epai na Nzambe na bosani te mwana nga Adrien Makambo na mboka na France na Paris pe ba nyonso bakoti esengeli ke tokota mbala moko na maloba na Nzambe na suka tokopambola bino lisusu sopo yoki communauté ce n'est pas un problème l'essentiel que poko na lelo opambola mibisika ozwami vraiment nalingi ke lelo contenu ata semaine passée mercredi passé tolobela ki comment vaincre la malédiction tolobaki ke toko continuer na ba enseignement na biso comment vaincre la malédiction mais lelo contenu ata na biso ndenge leki tokoyeba ko pesa message mususu soki Nzambe a pesi biso makoki to Yesu azongi te semaine koya toko continuer na message na biso ya comment vaincre la malédiction et là on a pamboli Nzambe parce que ba témoignage eza koya bipai na bipai wapi Nzambe azali ko bikisa bato bipai wapi Nzambe azali ko kuta na bato et mingi ba oyo bazali ko landa biso en dehors ya mboka na Suède to na Stockholm donc etalisi ke molimo na Nzambe aza mokusete pe loboko na Nzambe aza mokusete po na kobikisa voilà pourquoi bien aimé bipai nyonso yo zwami tango zwita na yo ya kolanda message oyo ya temps d'Isali sachez que là où tu es il y a la puissance de Dieu la main de Dieu pour être esa la makambo nyonso oyo kozanango besoin soki okolanda avec attention yango na poko na lelo toza na teme mosusu oyo tolingi tolobela tokolobela teme moko kitoko oyo kosunga biso na butu na lelo pe butu moko akoki kopamwa mananzia na yango tokolobela sur les 3 dimensions de la tentation nalobi bien les 3 dimensions de la tentation comme mekama na ba dimension misato parce que tentation to comme mekama ezali eloko yo ezali ko pesa ba chrétien to ba élu de Dieu pasi makasi toko kende na butu na lelo komona et que ba tentation o biso tozali ko zwa ko kanisa te ke ezali yo moko moto koki ko zwa ba tentation mais ezana bato pe oyo satana abundisa pe bango balongaki yango na butu na lelo o sengeli koyeba ke ezana moto moko abunda bitumba on a dit ko présenter on a butu na lelo mutu moko oyo soki yo kutani na ye okoko tika le sud ndenge moko te mutu oyo a changé cours ya histoire na vie ya bato ebele mutu oyo soki yo koki kondimela ye na libota na yo vie na yo ekoki kotika la ndenge moko te mutu oyo ba nyonso bakutana na vie na bango échange na butu na lelo na ye ko présenter yo mutu oyo abunda bitumba ndenge na ndenge oyo yo za kobunda lelo pe koleka oyo za kobunda pe abima victorieux personne n'a accepté cet homme
bongo mutu atikala ndenge azalaki. C'est-à-dire que soko kutani na ye okoko tikala lisusu ndenge yo okutana na ozalaki te. Parce que Bible lobi ke mutu oyo yende azali kolo na lobiko. Soko kotana na mokada na Nzambe na Acte chapitre 4 verset 12. Bible talisi que il y a de sali en aucun autre. Do lobiko. Parce que message na biso tos émission na biso zali le temps du sali. Donc il y a du sali en aucun autre. Lobiko ekoki kozana moto mosusu te. Car il y a sous les cieux aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Kombo mon côté o epesa milibiso. Po ete toko kanako bika. Po ete toko kanako zwa lobiko. Tozwa sali. Po ete toko kanako bika na ba malade. Kombo mosusu te epesa milibiso. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Aucun autre nom qui est donné aux hommes dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Nde ezali ko pesa biso elonga. Bien-aimé, na kati na kombo na Christ. Soki mutu andimeli Christ na bo moyene comme Seigneur et Sauveur. Akomona que c'est le nom de Jésus. O yambi kombo oyo, le nom qui nous donne la suffisance. Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous donne l'assurance. Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous donne la puissance. Le nom de Jésus, c'est notre espérance. Ba nyonso ba oyo bandimelaka kombo wana. Bango vina bango ekoki ko tikala ndenge mon côté. Avec le nom de Jésus, yo ata ozala ki na ba problème okoloba ke ça va bien. Ce qui yo yambi na bomo eno comme Seigneur et Sauveur. Avec le nom de Jésus, ce qui ba difficulté ye yo koloba tout va bien. Parce que le nom de Jésus et ya ka toujours ko pesa ba solution na ba problème nyons. Ce que yamba comme na Yesu okomona que dans le nom de Jésus, c'est là où tu vas trouver la victoire na ba domaine nyons ya vie na yo. Yango na ko présenter na butu na lelo cet homme de Jésus. Oyo nyonso akoyamba na butu na lelo na ndako na ye bipai yo zwami okomona ke na swika na sima ya émission oyo ta vie ne restera plus la même. Le nom de Jésus, même ce que kota ki na kat na émission oyo na ba souci, tu vas sortir okoloba OK, lelo makambo esalemi lokola ba mama nanga oyo ya France akota ki pe lokola yo fibrome panzani na kat na libumu azaki ye moko na kat na toilette na ye pe abimaki na kat na émission lobike tout va bien par le nom de Jésus. Yo pendengo koti na butu na lelo, quel que soit problème na yo, quel que soit ma difficulté, quel que soit ma problème aux ko traverser, si maya émission okoloba tout va bien parce que le Christ est avec toi. Azabi sikayo zali kuna po na tia na ko spesa e yano na problème na yo oyo ngana koki ko yeba te. Yo koki ko kende ko mona que makamususu ata batie loboko te, mais quand tu acceptes le nom de Jésus, yo koyeba na kozwa solution na ba problème oyo ezali ko tungisa yo. Le nom de Jésus ezalaka une réponse, il y a ba question na biso. Le nom de Jésus ezalaka une solution, il y a ba problème nyonso oyo koki koya na bomo na biso. Yango na butu na lelo bipai nyonso yo ozwami eli de Dieu, quelle que soit situation na yo, na lobi ke na ndako na yo, bipai yo zwami okoka koyamba solution au nom puissant de Jésus. Que le nom de Jésus soit ta suffisance. Que le nom de Jésus soit ta victoire. Que le nom de Jésus soit ta consolation. Que le nom de Jésus te donne tout ce que ton cœur désire. Parce que yo oyebe ke kombo oyo yango mutu ezali kolo ya ba kombo nyonso na butu na lelo na linge que toute personne oya kokota na kat na émission aloba ke avec Christ tout va bien. Aloba ke avec Christ nous avons la victoire. Aloba ke avec Christ biso tozali ko exceller. Yango na poko na lelo to kokende komona sur les 3 dimensions de la tentation. Bien-aimé, et c'est que la tentation nyonso yo zali ko traverser, mutu moko pe a traverser ki yango comme na Christ Yesu. À l'attaque nzoto ayaki ko vivre lokola biso. La venue de Jésus dans ce monde c'était un modèle pour nous les chrétiens. C'est-à-dire que ayaki ko tali sabiso que avec ses corps, tu peux marcher avec ses corps et faire des exploits. Ayaki ko lata nzoto yo azala modèle. Yango lobi que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui notre chemin. Ayaki kotali sabiso comment est-ce que nous devons marcher pour que to bana convaincre malgré tozana nature ya mutu. Yanwana na ebandeli toloba ke tozala ka bato mais toza pe banzambe. Tika ke butu na lelo o comprendre que malgré au latin zoto yo
tu peux vivre comme Christ a vivaki au salaba exploit dans le domaine même dans le domaine de la tentation aucun de convaincre parce que Jésus-Christ a l'attaqué nzoto oyo yo nanga tozanango il a combattu, il a passé par la tentation et il est sorti victorieux. Bon on a boutou na lelo toko kende komona 3 dimensions il y a tentation. Tokotanga liboso na mokana na Luc chapitre 1er le verset 1 jusqu'au 13e verset. Bien-aimé, baenyo so bazako kota tikanzambe apambola bino soki yo koti koma thème koma ba référence pour permettre bandeko bakoya na sima bango pe bayeba na kota na message directement. Na saluer présence ya docteur Esaïe Saïf bipa yo kuzali tikalola emona yo moto nzambe pe mama na biso mosakoli mente. Totangi na Luc chapitre 4, premier verset, et Tokedekosouka na 13e verset. Je lis au nom de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint de Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après, il fut écoulé, il y eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore en Jérusalem et le plaça sous les hauts lieux du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Parole du Seigneur. Bien-aimé, Jésus Christ, tu sais comment on a que Allah takinzoto, a viva ki lokola yonanga, a monaki makambo nyonso yozo komona. A leki na libatisi ya Jean-Baptiste pe lokola yo lekaki na libatisi na mai. Pour dire que si il y a baptême, la vie chrétienne commence. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il accepte le Seigneur et il se fait baptiser dans l'eau. C'est maintenant que vrai bitumba, autobenga combat spirituel et bandi. Tant mutunano ayambi Christ te, ça dit qu'il y a na kati ya bokonza nzambe te, azape mwana nzambe te. Et tant mutu aza mwana nzambe te aza mwana nani? Aza ko partenir na bomo ya nzambe te, ça dit que Satan mutu azo contrôler vie na ye. Alors ceux qui s'entendent, ils disent que à contenter parce que Moutoyo a déjà na kati ya royaume ya Satan. Mais Moukoyo ko zo décision ya koyamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Aux huiles di bâtisse. Sachez que sikoyo la Bible lobi que ba pesio makoki okoma sikoyo mwana na Nzambe. Et c'est alors bitumba bandi ennemi na yo liboso c'est comme Satan bitumba bandi parce que comme adversaire na ye. Ah moi tozo mona Christ quand il est sorti de Jourdain. Akei sikoyo, akei na 2 heures pour abanda kosabla. La Bible dit que conduit par le Saint-Esprit, akei siko na désert pour abanda ko préparer ministère na ye. Abanda mosala oyo ye aye akina mokili po na kobiki sabato. La Bible dit que le Saint-Esprit a tindie tango ya utaki na kati na esobe na nini na Jourdain. Il fut aussi conduit par le même esprit dans le désert pour qu'il ne s'en là. La Bible dit où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Ça veut dire que pendant tant que Christ a zaki dans le désert pour qu'il ne s'en là.
Les 40 jours wana et les cas qui sous la puissance de Satan. C'est-à-dire qu'on tentait pour que à comprendre que sima il y a ma bonne délit il y a 40 jours. Ce qui Christ a bimi victorieux ezaki sali pona mokili mobimba. Ingaki ezaki sali pona yo motozo yo kanga, ezaki sali pona libota na yo. Et le diable ayeba ki plan oyo. Voilà pourquoi ayaki ko tenter. Le diable ayaka ko tenter batu. O bazali porter ya vision ya sali. O bazali porter ya bénédiction ya une nation. O bazali porter ya bénédiction ya une famille. O bazali une bénédiction pour la communauté. Yo motozo la nanga sima. Ya libati sino komi mwana nzambe ko kanisa que les choses vont ekokende facilement. Parce que Satan yebi que nanzela na yo, libota no bakoki kobika. Nanzela na yo famille no bakoki kobika. Nanzela na yo bato belé bakoki kobika. Combien de bateaux oyo bazali ko talela yo. Voilà pourquoi diable ayaki ko combattre oyo kolona biso Christ Yesu. Okomona ke akoti na ina ba dimension misato oyo biso na yo tokuta na kana yango vi mobimba. Parce que na ba dimension oyo ezalaka facilité mutu to mwana na nzambe a résister tango Satan yaka ko tenter na ba dimension oyo. Quel que soit pasteur, quel que soit mondimi, quel que soit diacre, to moni ba pasteur rebelle ko koya na ba dimension ya tentation oyo. To moni ba archbishop, to moni même ba oyo ba mibengi ba archinzambe, bazali ko boka Bible parce que ba kokaki ko résister te na ba dimension misato oyo. Bien aimé, le diable ayebi ki ozali porter ya bénédiction. Ayebi étoile nini yo zanango pona tina na famille na yo. Et yangono komona tentation ezali ko yela yo na balolenge nyoso. Parce que Satan akoki ko landa te ndenge na uti koloba ba oyo bazana ngambo na ye. Yangono moni Christ. Pourquoi keneki Christ akeneki na désert? C'est parce qu'akeneki na moment ya préparation na mabondeli. Akeneki na préparation ya ministère na ye. Akeneki ko livrer une grande bataille na désert. Oh, il faut que cette victoire pour que si manango akota na kat na ministère na ye. Bande ko mingi tango batikaka ndako koyoka moto akei retraite na église na montagne na zamba ezaka moment oyo bana nzambe ba okende ko livrer ba bataille pendant minene ba grande bataille pour na sima tango yoko bima makambo échanger na bomo ina yo. Makambo échanger na libota na yo. Makambo échanger na église na yo. Makambo échanger na communauté na yo. Et bataille oyo tokene ko livrer tango tozoko kota na ba dimension ya ba prière to ya ba jeûne ezabi tumba ya nzoto te ezabi tumba ya molimo yango na komona ke tango yo zali ko kende ko sambela plutôt ko bondela na kati na bisika songolo makambo ozali ko senga ezo komona na te wana ko zwa ngonde siko na ba résultat. Et ce qui Jésus-Christ abunda ki bitumba oyo il a combattu na kati na molimo mais azaki na nzoto et qu'il est sorti victorieux. Bien-aimé, yeba ke yo poko bima vainqueur parce que Christ azakati na yo. Bitumba nyonso koki ko yela yo. Malgré ozana nzoto oyo, tu es capable ya ko bima vainqueur parce que Christ azana kati na yo. Obosana te bipai tolobaki mbaleleki ke Christ a nous l'espérance de la gloire. Ce qui monte a komi déjà moi na nzambe ya mi Christ na nzana di batisi. Bataille nyonso yo ko bunda. Oza ko bunda yo moko te, oza ko bunda na Christ o azalaka na kati na yo. Eza bitumba ya butu, eza bitumba ya moi, eza bitumba ya nzoto, to bitumba ya molimo, yeba ke okobima vainqueur parce que Christ aussi est sorti vainqueur. Yango na pe na bitumba ya tentation. Ce qui Christ azana kati na yo, comme lui il a livré cette grande bataille na ba dimension misato oyo et que notre Seigneur est sorti vainqueur, sachez que si tu as Christ dans ta vie, malgré tentation ko ya na ba dimension oyo to okipe ko bima to okobima vainqueur parce que ozalaka yo moko te to yokaki na nzembo awa ke batu bazali ko kufa pona kozanga koyeba nzoka nde tozaka banzambe toza batu mais toza pe banzambe eza mystère yo mutu oyo lati bonzambe oza mutu pe oza nzambe. Alors Christ oyo aza nzambe soki abundaki bitumba avandi kati na yo. Lui qui a combattu et il est sorti vainqueur. Bien aimé, ce cas na kati na yo. Malgré ma tentation kokiko ya na ba domaine misato oyo, yo pe okobunda bitumba. Ekoye la on na ba domaine nyos, tu vas sortir vainqueur. Alléluia. Ezana bato ebele ba échouer na vie
na kati na ba dimension misato oyo babimi kutu ba chaos, ça dit que Satan koti na kati na vie na bango babimi chaos. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu résister na 3 dimensions oyo na vie na bango. Et Jésus-Christ a été tenté et aye kozwa kolonga bitumba yoka tango nini Satan akokaki koya kobondisa ye. Bible lobi boye que na verset 4 Jésus lui répondit, il est écrit, dans verset 3 plutôt, le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Donc, tu peux comprendre que première dimension de la tentation, ils allaient convoitise de la chair. Convoitise de la chair. Satan a bundi sabato ebele na convoitise de la chair. Pour ça, il y a nzoto. Bato mingi bakokakate ko résister na domaine oyo. Vous allez comprendre que depuis la création, ce qui mokili di sume kotaki, c'était à cause de la convoitise de la chair. Le serpent, lui, il était l'animal le plus rusé de tous les animaux. Azaki mayele mabe, ayekoli mutu malembe, à comprendre que mutu na posa nzoto mutu akokaka ko résister te. Na domaine oyo, ezala moto aza pasteur, ezala moto azali apôtre, ezala moto azali prophète, ezala moto azali soki nani, Satan yebi que convoitise de la chair et kweisaka moto facilement. Yango komona ke bato na Nzambe, ba na Nzambe mingi ba élu de Dieu, baza ko bima KO na kati ya ba tentation parce que le gens n'arrive pas à résister na convoitise de la chair. Bien-aimé, convoitise de la chair oyo et yela ki Christ tango ye ayoki nzala. Et le diable a choisi le bon moment. Moment oyo abandaki ko sambela mais ayoki nzala. Bible dit que il lui faim kolo ayoki nzala. Satan ko bundison na convoitise de chair tango vraiment ba makambo zo marché te. Tango na ndako lipa eza susu te. Tango na ndako mosala eza te, mwasi ozana mosala te, mobali pe azana mosala te. Yo sikoyo bimi na nzela na ndako baninga kuna ozoko mona na ndako ya voisin solo ya matungulu ezo bima mikolo nyonso, solo ya soso ezo bima mikolo nyonso, congélateur ezo kota misuni. Mais mobali na zo yelo ba explication. Ake na agence d'emploi kuna eloko eza te azongi. Lelo ake lobi azongi. Une semaine, un mois, une année. Nzoto ebandi ko lula biloko mosusu. Nzoto ebandi ko lula mibali mosusu. Nzoto ebandi ko lula baposa mosusu. Kutana sikona mobali waza ko lekana nzela azana jeep ya munene. Atali siyo pe kwa bibo po futana no ticket, zwana no ata mwa 300 € eboy ya ticket kaka ya pamba. Soko koki ko résister. Parce que na ndako kuna pe otika ki eloko te. Tala sata pona ka ba moment ya boy. Moment mutu azana faiblesse ya nzoto. Moment mutu akoti na faiblesse moko quelconque. Moment mutu akoti na faiblesse moko na ministère. Moment mutu akoti na faiblesse moko na domaine nyonso oyo ya zali ko salela na vie. Nde tango Satan ko ya ko se présenter. Aye ko bimira nkolo na biso lobi ho yo za ko yoka nzala. Mais oyebite ke komami pona tina na ke yo za mwana Nzambe. Soki ya solo za mwana Nzambe. Mabanga yango ezali ya pembeni. Pesa yango mitindo. Mpwete koma lipa bongo yokolia. Bien aimé, combien de gens Satan présenté biso lipa na ba forme ebele. Combien de fois otikala bolumbu liboso ya mobali wa za ya yote pona lipa. Combien de fois otikala bolumbu et pa na mwasi mususu pwete apesa yo kaka mosala. Combien de fois toyeba na koteka bokonzi. Satan présenté biso lipa na ba forme mosusu. Ministère ezo tambola te ba présenter yo babi oyo. Soko otiango na église, soko keko zwa kabali juif, bandimi bakoya ta osali évangélisation te, bato bakotonda na église.
Satan zali ko présenter lipa na ba forme ebele na ba pasteur na ba ndimi na ba to ya ndenge na ndenge lelo évangile komi ya mélange. Pourquoi? Parce que bato bazo koka isusu te afani na église une année 5 à 10 ans azaka na moi 15 20 membres atali da ngambo kuna na kwende ko moko bandaki église a ou mérité bato ba komi 3000 5000. Bien aimé, bakoya ko présenter yo lipa. Est-ce que vous résistez na convoitise de la chair? Tala ba tentation nenge ebandi ko yana sena moyo. Tala nenge bato bateki bo konzanzambe liko na posa ya nzoto. Likolo ke balobela pe ke yazali grand pasteur, likolo pe balobela ke yekuna za ko sekuisa bibembe. Likolo ke balobela pe ke yekuna epa na yeso ko lobi kaka ye tikotak. Mingi bateki bo konzanzambe à cause ya convoitise de la chair. Et dimension oyo, et ça dimension à kosakana nangote, et ça dit qu'on emporter tout le monde, et ça la pasteur, et ça la scène en zambé, et ça la bandimi. Ça ta yebi que bato bako kaka ko résister na domaine oyote, il y a convoitise de la chair. Bien aimé mbala boni, yo zali ko koya parce que Satan zali ko présenter au lipa na ba forme belé. Soki awa et pas na kolo na biso ba présenter ki mabanga ki comme lipa, mais biso bazali ko présenter biso mutu na mutu. C'est l'autre dimension ya vie na ye, c'est l'autre dimension ya ba problème na ye. Satan ko bongisa lipa na lolenge pour que koya na motambo na ye alongolo na présence en Zambé. La convoitise de la chair bien-aimée, Satan yaka na lolenge oyo mpwete ayako troubler biso. Oh bien-aimé, et sengeli koyeba ke nzoto ezaka na bolembu, mais soki Christ azakat na yo, Bible dit que Christ à nous, l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi butu moi un élu de Dieu, okosala amitié dans Saint-Esprit, okosala amitié dans Nzambe ko ba Saint-Esprit kotika ngate parce que nzoto ezabotaou. Nzoto ezana ba faiblesse nango. Bien-aimé, toute personne dans ce monde est tentée dans la dimension oyo. Quelle que soit la race, quelle que soit la mundele, quelle que soit la race sociale na yo, ezala ba président. Est-ce que boza ko monate lelo toyoki même une église catholique bazali ko révoquer ba archevêque ba konzina bango minene pour ne pas citer le nom que ba violer bana mike na ba pédophilie na ba makambo belé malgré ba race sociale na bango ozali ko monate même na ba gouvernement ya mokili ozomona ndenge nini bazali ko révoquer ba ministre moto azali président de la république akangi mwasi ya bato na chambre na makasi convoitise de la chair miso kaka emoni akangi na makasi pour violer. Satan a domaine azali ko épargner personne. Ozala président de la république, ozala soki nani, Satan ko bundisa yo na convoitise de la chair. Bien-aimé, si nous voulons exceller, que Christ arriva qui commande mon na convoitise de la chair. Et puis Satan a kopona moment où il est le côté na maboko. Yango moni ke tango Christ ayo kinzala Satan a présenté mabanga yo koki ko bongo lango e ko malipa. Yo ba présenta ko nini bien-aimé. Satan présenta ka yo nini pour longolo na présence dans Nzambe. Ba offre nyonso bazali ko pesa yo. Ozana ndako libala. Moto ya présenté yo bike soko tiki mobali na yo ta biloko ngana ko pesa yo mobali wana zakana eloko te ngana ko tongelo ndako na lola na ko tongelo na ko mema yo na voyage na nani na sanza. Est-ce que yo somo te ozole ki satano e pa na mobali wana Satan ye ko présenter yo obomi libala osundoli na bana misato mitano mawate parce que ba Satan présenter yo quelque chose convoitise de la chair. Tomoni bato basi ko kima mabala parce que va présenter quelque chose de meilleur. Oh, ya monité dans ndako nae. Et si de suite tout le monde peut mibali ko kata mabala, akeko bala mosika sundoli mwasi na bana, otiki mwasi na Afrique oye na poto awa, pona mokanda, ale o sundoli mwasi na bana. Convoitise de la chair. Na ba dimension nyonso, ba présenter yoni na poko na lelo bien-aimé. Ba présenter yoni ni mikoleleki. Nous devons nous repentir ceux qui to koya ki na katia convoitise oh, eza tentation moko ya ko sakanate oh Satan ayaka nango pona ko bundisa mabota. Alléluia. Bien-aimé mutu na mutu atala. Nini libanga nini Satan zali ko présenter lokola lipa. Libanga nini oh Satan zali ko yela yo lokola lipa pour que olongwa na présence en Nzambe. Bakado ebele o bazali ko pesa biso na bato na libanda. Est-ce que tina nango ezali nini? Satan yaki nango. Mais yoka, le Seigneur répliqua. Le Seigneur lui répondit en disant: le diable l'ayant transporté lui montra en un instant les royaumes de la terre.
Et il dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Alléluia. Bien aimé, on a makambo nenge zali kokende. Avant de développer verset 5, naye kotala ke Christ azaki na makokipe ya kobongola mabanga wana pe ekoma penza lipa. Pourquoi Christ n'a pas fait? Parce que proposition oyo eutake pa nzambe te. Maloba oyo eutake pa nzambe te. Source ya bénédiction oyo eutake pa nzambe te. Et la Bible dit que rien que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Offre nyonso oyo bakoya kopesa yo apparemment zo mona lokola misolo wana ezali lipamboli yo komona ke ezali chance nanga yo komona ke oyo soki na tiki na kozwe susu mbongo ya boy wapi na kozwe susu libala ya boy wapi na kozwe susu mobali ya boy wapi na kozwe susu musala ya boy wapi. Bien aimé, okoki ko boya musala ba pesi yo na diable penzamba pesi yo sous promotion mususu ya munene koleka oyo sata proposaki yo mingi pozwa promotion na musala. Chef alobino ke yo difuzoni ofoko malikango na ye allez oza mwasi ya libala na bague na loboko soki olingi te allez seve noto kobwaka kokuna yo wana kaka na bureau makambo ebandi na toilette yo kaka partout yo kaka pourtant soko résister nango nzamba moni sincérité ya motema na yo Dieu peut te donner un très beau boulot oyo koki kopambola yo na libota na mobimba. Yangwana esengeli koyeba ba offre nyonso oyo Satan zali kopesa biso ba tentation nyonso zali koyena ba convoitise ya chair toyeba ke soki to refuser yango Dieu peut nous donner oyo zali beaucoup plus meilleur koleka ba proposition ya diable. Yangwana esengeli mutu moko a comprendre na butu na lelo ke ba offre diabolique nyonso résister yango lelo mabanga nyonso oyo Satan kopesa yo pona ko détruire foyer na yo pona ko détruire avenir na yo pona ko détruire libala na yo pona ko détruire bana na yo esengeli ko résister yango parce qu'il y a quelqu'un à l'attaque nzoto lokola yo nangai il a résisté et ayebaki ko bima victorieux. Bien aimé na ngita tali sa moto moko ke chite liboso na diable na kati ya tentation et memelaka moto ba échec soki o chite kaka na offre na ye yeba ke ko memelo échec na ba domaine belé et ko memelo ba maladie et ko memelo kufa et ko kanga ba porte nyonso ya faveur en Nzambe et ko longola yo éclat ya bon Nzambe ya bo mwana Nzambe autorité oyo ba démon ba bangaka soki déjà offre ya diable yo zui yango biloko nyonso oyo bandaki ko autorité nyonso ba latisa ki c'est-à-dire les galons que nous recevons de Dieu mukoto yambaka Christ comme Seigneur et Sauveur. Habike à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire nous avons le pouvoir le jour où nous recevons Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Alors si nous chutons devant les diables, nzamba longoli pouvoir wana oba pesa ki biso ya koza mwana Nzambe. Pouvoir wana oba démon ba banga kabiso pouvoir wana oba sorcier ba banga kabiso éclat wana ko ngenga ya bonzambe soki okoi na offre ya diable nzamba retirer yango otikali tono vide yango komona bato mingi lelo na église ata ataki na ba vision ezali susute ali akomi moto lokuta komi ko pesa ba faux vision parce que o nzamba salongoli etika ezali susute moto azaki na oxygène Saint-Esprit azako bondela nguya na Nzambe soki kiti bato bazako kweba nini lokola molimo na Nzambe zesutale komi ko tindika bato na makasi ko zipola bato bambata parce qu'il n'y a plus la présence du Saint-Esprit, il n'y a plus l'autorité on Nzambe a tchaki kat na moto. Souvenez-vous que tango mukolo Adam a péchaki andimaki offre ya diable pe na jardin l'éternité on Nzambe a tchaki kat na moto Nzambe ayeko longola ngwa bi timura sikoyo force ya ko vivre éternellement na longoli yango yo timura. C'est-à-dire que ce qui te kwe liboso ya offre ya diable c'est la mort na ba domaine nyoso mu esprit de mort ekotaka na libota na misala na ba projet dikolo ya bana et l'esprit de mort siko ekomi ko régner parce que l'autorité de Dieu nzamba longoli yango. Bien aimé bato mingi bazokanga bandoki bazokanga banoko bandoki batata mwasi bandoki non ndoki ezali mukolo yo okokaki ko résister te liboso ya offre ya diable mukolo yo okokaki ko ba non te dikolo na ba cadeau ya diable c'est le jour où yo komaki ndoki ya vina yo yo moko et yo kasikoyo et sengeli ko comprendre yango que sengeli tolo baka non
La Bible dit que résistez au diable, il y fuira loin de vous. Résistez. Balobite que sakana na ye. Balobite que komisa diable camarade na yo. Au moni mutazo ko pesa ko ba offre. Yo nazo zo nanga me na osale lokote. Ngaza kana nga mwasi ya bato. Mais yo zo lia kambongo mbali wana. Yo zo lia kambongo mwasi wana. Esale lokote. Au moni que chef no na musala muke abengi na bureau, mo ba cadeau, mo ba mbongo. Au lieu résister, yo zo ko lia mbongo na ye. Oza ko fungola porte, bongo lo ba ke non sans effet. Sans effet. Il y a les effets. Il y a parce que le loko à Satan. Si tu connais un garçon belé, il y a bambon na bango. O le mbonga ba fille belé. Mais il y a barake au fond déjà porte pour esprit de mort à côté. Donc on est allé convoitise à liboso bien aimé. Nous avons tellement de choses. Il y a qu'à développer la convoitise de la chair, mais le temps nous fait défaut. Alléluia. Mais c'est une boutou na lelo. Mutu moko akoka ko résister. La Bible dit que ceux qui ont résisté, il y fuira loin de vous. Le diable fuit na bato ba résistaka. Le diable fuit na bato ba boyaka. Le diable fuit na bato ba telemelaka ye, ba telemelaka ba offre na ye, ba telemelaka ba demande. Bien aimé na ngina le bisabe ba tona nzambe lelo, ba offre nyoso ba ko pesa yo pour na succès à ministère, pour na croissance ya bato, bato ba tona na église, résister. Résister à la tentation. À ton moni camarade no bokola qui a comme un ministère, il y a 15 000 personnes, il y a 20 000 membres. Toi, résistez. Reste fidèle à ton Dieu. Sers ton Dieu avec justice. Au moment où makamoza bakosala. Tozaka na course au pouvoir na ministère était. Même mutu moko abiki na ministère non pour toute la vie. Na lolo kozwa récompense na yango. Que Dieu bénisse ma serviteur et ma servante au bazali non dans les bons au bazali ko servir nzambe na kati ya solo avec l'onction du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse nzamba visiter ba élu a visiter ba nzambe ba onyo so bazali ko résister diable na ba offre na ye nzamba pambola bino bipai bozwami na butu na lelo faveur nzambe elanda bino justice nzambe elanda bino parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir ba onyo nyonso ba ko résister nzamba koyeba ko pambola bango. Alléluia. Deuxième tentation. Tolobela ki liboso convoitise de la chair. Na deuxième dimension de tentation, diable amemaka bato na convoitise de Dieu. Posa ya miso. Bilulela ya miso. La convoitise de Dieu bien-aimé. Nde totanga ki yango na verset 5 a. Le diable l'a élevé, lui montrant, on a toujours dans Luc chapitre 4, le verset 5. Le diable l'a élevé, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui montra, à la question na miso, a tomboli na likolo, a talisie mokili, a talisie royaume nyonso. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Alléluia. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Diable a dit que même pe bato boye. Akotali so bisengwa mokili. Akotali so ba château. Akotali so ba villa. Akotali so ba mengo. Akotali so ba compte na banque. Akotali so ba voyage na Singapour. Akotali so ba voyage na Dallas. Akotali so ba bisika ndenge na ndenge. Akotali so ba promotion na mosala ndenge na utaki koloba. Akotali so makambo ebele miso ezali komona. Bako komela o chèque ba pesi o chèque ba biki chèque abla. Yo moko tia moto olingo kende kozwa. Totala soko ko résister. Convoitise de Dieu. Bako memelo ba bijoux en or. Bako memelo ba gourmet en or. Bako memelo lopango. Ba bazaka na Kinshasa na ma campagne. Soki wapi soki na ba quartier ya shiki kuna. Bobazana na Luanda bakomemelo ba lopango na Miramar. Bakomemelo ba lopango na ba quartier ya VIP. Mais miso tango ezali komona. O tali grâce sociale no bipa euti. O calculer moi salaire yo zo ko bi mukoni na kosomba villa ya boy. O signa bi na zo nano yango.
Satan azali ko pesa bato biloko miso ezali ko mona convoitise des yeux mbala mingi bilulela ya miso yango ezali ko boma banto na nzambe pe bana na nzambe oyo miso ezali ko tala oyo yo ezali ko mona ozali ko mona nini pe ozali ko mona yango ndenge nini. Bien aimé, essayez de comprendre que Satan a talisaki Christ mokili alobi ke ezalaka ya ye. Oui, na kati ya mokili oyo c'est lui le prince de ce monde. Yango no komona ke Christ avaki amata za ko sambela zo bisaka nzambe batela ba yekoli batela ba oyo pesa kinga na tiki bango na mokili bazaya na mokili me bazaya mokili te. Nous ne sommes pas de ce monde. Royaume na biso ezali bien aimé. Royaume na biso gloire oza na kati na royaume na biso kokanite na monde oyo. Je peux pas ponatina na moi miete muke na rater gloire oyo ezali na kati na royaume ya tata na ngai. Convoitise des yeux bilule ya miso yo lula kadini miso no ezali komona nini o Satan ezali ko présenter yo. Alléluia. Mais yo ka Yesu alobi na ye. Jésus lui répondit, il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Yesu alobi et comment mi pe lisusu ke okoki ko gumba mela kaka yawe nzambe na yo pe okosale la kaka ye biso tokoki ko gumba mela eloko mokote tokoki ko gumba mela bomengo ya mokili te tokoki ko gumba mela bikeko te tokoki ko gumba mela solo kate tokoki ko gumba mela magie te tokoki ko gumba mela te oyo Satan azali ko talisa biso comme si ezali ya ye tokosale la kaka yawe. Et Bible dit que David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité, mandia dit Père. Mon yenge bene mon côté zamba koki ko yoki sa soni to libota na ye to ba descendant na ye ba bazali ko servir Dieu lui seul ba koko yoki sa masonité. Bien mena butu na lelo. To ye bango ke to koki ko gumma mela mokilité. Tokoki ko teka bokonzite à cause na oyo miso na biso za komona soki na moni eloko ya malamu oui na kobondela nzambe ke kolo pesa makasi na travailler na mitoki na ngana zo eloko ya kitoko pesa nga eloko makasi na somba lopango na misolo euti na mitoki na nga pesa nga makasi na tonga ndako euti na mitoki na nga pesa nga makasi na tonga ndako oyo bana na nga bakolala euti na moyibite euti na magite, euti na makilate, mais euti na mitoki na ngai. La Bible dit que car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien aimé, tango ko lia o euti na mitoki na yo, o euti na nzambe, o ko lala pongi tranquille, o ko zana ba cauchemar na butute, o zana compte na mutute à rendre, o ko banda ko banga bangate. Parce que motema na yo ezali conscience na ezali tranquille, o yebi ke oyo et outi e pa na nzambe. Bien aimé, c'est que vous comprendre yango que bitumba ya miso ezali di sumu munene parce que ngana mona ka bato mingi Bible ezali ko pekisa même que ko lula mwasi te na moto na miso na yo parce que oyo ezali ko lula na miso asa sali pite na ye. Convoitise des yeux yango netinda ka moto akende ko bomande ko na ye parce que amoni ke moninga alati ba bijou moninga asobi mutuka ya aluli biloko na moninga akeko telema na mopanzi ale abeta ye abomaye po abotola biloko oyo miso elulaki. Convoitise des yeux et ko tinda moto amema lisumu oyo akoki ko sala te parce que c'est alulaki déjà eloko wana. Convoitise des yeux ezako kabola moto na nzambe. Convoitise des yeux ezali ko pekisa biso to travailler selon vision oyo nzambe apesi biso yo ezali ko mona kaka oyo Satan ezali ko présenter yo yango na butu na lelo bien aimé miso na yo eba na kotala na ekulusu na Yesu miso na yo elula kanini pekisa yango na butu na lelo ke miso na ngai désormais ekobanda kotala nde nzambe na verset 9 Bible lobi boye. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Ozakomona makambo ezali awa.
Jésus lui répondit dans verset 12. Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Satan adana makokite ya kotante nzambe. Yo oza moto, oza pe nzambe. Comment tu te fais prendre na Satan aya kotante yo? Christ savait que ye ata lataki nzoto ya bomoto, mais azaki nzambe. Apameli Satan na lobi na ye. Et comment tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu? Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Bien aimé, ezotalisa ke tango Satan azali koya, soko o résister à kokima. Soko yo talisi Satan ko zaka mwana nzambe, oza nzambe, tu as l'esprit de Dieu en toi, le diable il y fuit. Bible ça confirmer que résister au diable, il fuira. Akima ka bien aimé, akima ka ba élu, akima ka ba yenge bene. Malgré aux amutu, mais le diable peut te fuir parce que Christ azaki mutu, azaki penzambe. Kimi sa Satan a bien aimé, résister na ba posa nyoso akoyela yo, akokima, babi que jusqu'au moment favorable. Tango akima ka, akokende libela te. Akokende ko yenga, akoluka opportunité mosusu, akoluka occasion mosusu. Faiblesse moko boyanzo toto ya molimo oyo yo koki kozanango pote aya lisusu komeka na ba forme mosusu. Kobosana te ke aza l'animal le plus malin. Malin et nikoloba maye le moko ya mabe po akoma na ba objectif na ye. Akoluka ba moyen mosusu po ke akoisa kaka elu na nzambe. Mais Christ a talisé que nga naza mutu, mais naza nzambe, comment me ko tante nzambe te. Le diable a telemaki pe akimi. Bato mingi na butu na lelo okoki pe ko telemisa diable pe akimi. Bien mais toi ko poussa na nokino ki po na makonga na biso, to ko kene ko mona nokino ki domaine ya misato oyo Satan azali ko mema biso. Bato mingi na domaine ya convoitise de la chair, bazali ko koya na ba domaine be. Mulimu na nzamba ko sosolisa yo, makambo ebele o Satan na presentaka na miso, makambo ebele o miso ememela bato mingi kufa, makambo ebele o miso ekota bato mingi na sena mabele, makambo ebele miso ebebisa ba vie ya bato. Que l'esprit de Dieu nous aide pour comprendre que convoitise des yeux et koki pe ko kabolo na nzambe et koki même ko bomisa yo pe na libota no mobimba. Alors na troisième dimension awa Bible zali ko talisa biso l'orgueil de la vie. Alléluia. Orgueil de la vie. Satan azali ko mema satnani Christ lolendo ya mokili. Alobi na yeboe soko fuka miringa oko mokilio yeko koma ya yo. Ay. Alobi mokili yeko koma ya yo. Lelo to moni batebele bakomi bakonzi ya mokili, bango bakomi banzambe. Bible zote se biso ke mokilio za ya biso te, mais motazo linga ya komande yenda komi nzambe, akomi na isika na bonzambe na lolenge ya mabe, c'est-à-dire que mokili komi ya e. L'orgueil de la vie, l'olendo ya mokili. Convoitise ya lolendo bien aimé et bebisi bato ebele. Convoitise ya lolendo et kotisi bato ebele na bisika ya pasi. Convoitise ya lolendo et bebisi même misala na bato ebele. Na mokanda na Jacques chapitre 4. Et comment mi buena verset 6. Trotanga yango, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit, deuxième paragraphe, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, l'olendo yamoto, orgueil et ya vie, Satan a quoi ici peut battre ebele na tentation wana. Bato mingi Satan mema bango na dimension ya tentation. Azola kisa Yesu ke soko fuka melinga mokili ngana kopesa yo, okodondwa bato nyoso bakokumisa yo. Satan ko kiko yako présenter yo molimo na orgueil. Okomona mutu azuka ka moi loko moi lipamboli muke. Elamba oya ye moko oyo ya pambola mina mitoki na tala ndenge komisi moto lolendo. Moi saki amena ye moko asombi tala ndenge komisi moto lolendo.
eza na communauté na biso na yebaka te eloko ndenge nini ekomi moto asombi elamba na ye na kaleso ya pamba alingi bato nyonso bamona kaleso na keza ya cher kaleso sous-vêtement eloko ya kobomba na se bato bamona yango. Ça c'est l'orgueil de la vie. Bien aimé, ce qu'on dit que c'est la propre, mais comme sur l'olendo te. L'olendo ezali motambo oyo Satana koisaka na yango bato. Bato babandi ko yembela okomi lolendo. Moyo oyo kalisusu nzambe ezali te. Moyo to sesu bato na nzambe ezali te. Okomona moto suka sa surtout awa na poto. Moto suka sa juka mokanda esili. Lolendo abali kona ba pasteur. Lolendo abali kona baninga. Okobenga ye bopona likamwa nzambe azomono lokola moto pamba po asa zui mukanda na ye. Atosana poto engaza kana mukanda yoka langage changer. Mukanda ekomisi moto orgueilleux. Mutuka ekomisi moto orgueilleux. Permis kaka ya komema oyo ekomisi omona ye wana kana ba fete. Po ba mona ke yaza kana mutuka. Mais nzamba pamboli ezali moyen de transport pona yo okoma na ndako. Il faut bato nyonso ba mona ke ya somi mutuka esika. Kota ke kaka. Ça c'est l'orgueil de la vie. Et c'est un péché. La Bible dit que Dieu résiste aux autres. Ça c'est Dieu qui dit. Il résiste à telemelakabato à l'olendo. Alléluia. L'olendo na makambo, l'olendo même na kolia. Moto vandi kaka bazolia kaka biloko kaka na McDonald's kaka ya pamba moto osela nango l'olendo. C'est tout un esprit. Alléluia. Et bato mingi bazali ko kwena motambo ya orgueil. Podini Satan alingaka ba orgueilleux. Ayebi ke nzambe a résista kaba to bazaka lolendo. Akoya komeka na orgueil. Sombi ozwi mbongo na yo moko uziko na misala. Sombi lopango na yo. Eza ya yo mais lolendo siko pourquoi? Obali mais eza malamu eza lipamboli na yo. Eza sujet te ozala orgueil pona baninga mususu parce que tour na bango pe kokoka. Bakobala pe. Na ba domaine nyonso nzamba ko pambola yo ekoki ko komisa o sujet ya orgueil te po ochola ka baninga po ke ofinga ka bawe bazuite po ke omonisa ka pasi ba jeton na bato bazuite otonga ka bato bazana ngote lokola yo parce que yo zu moi grâce ya kozwa quelque chose l'orgueil de la vie et le diable a fandi tala na église okomona ndenge lelo ba église na biso orgueil ekoti kati na ba membre orgueil même kati na ba pasteur. Pasteur azoko yako kote na église, il faut bato ba mema na mukongo. Bato ba komema na mukongo. L'orgueil de la vie. Po akomi na église munene. Mususu na mona ke bato boleri plafond azo kita kuna na basinga. Azo kita kuna lokola Yesu azo kita na mapata. L'orgueil de la vie. Bien aimé, orgueil ezoko koisa bato ebele. Élévation ezali pamboli. Nzamba koki ko élever yo. Mais comme ça aussi j'ai orgueil te. Pona ko mépriser bato bazana se. Parce que mutu na mutu azana jour na ye oyo nzamba bongisi pona lipamboli na ye. Mutu na mutu azana mukolo na ye oyo nzamba bongisi pona libala na ye. Mutu na mutu azana lipamboli na jour na ye oyo nzamba bongisi mpoke bana na ye pe babala. Yo lokolo balisi ko chola te ba oyo nano babalisi te. L'orgueil de la vie. Alléluia. Tokende kotanga mukana na nzambe nabike na poko na lelo nzambe akoki ko pambola elimoko. Vraiment, nous avons tellement de choses à partager, mais essayez que Nzambe a la biso faveur, mbala ya sima, to kokana kokota na profondeur, pe to zala na tango malamu. Lolendo eza eloko malamu te pona tina na ba oyo bazali ko salela Nzambe. Alléluia. Tokotanga na mukanda na Ésaïe chapitre 2, le verset 11. Ésaïe chapitre 2, le verset 11. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ces jours-là. Ainsi dit l'Éternel. Je reprends. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ces jours-là. Moto oyo azana miso mabe akokiti sama. Miso ya kochola baninga. Moto oyo azali na lolendo akoyokisa masoni. Bien aimé, Nzamba capable ya koyokisa orgueilleux soni. Wazali kochola baninga poke baninga bazuite. Wazali kochola baninga poke baninga moninga nano abalite. Wazali kochola baninga poke ye asombi ndako yo zali nano locataire. Dieu est capable ya ko humilier. Tomona bato na régime ya grand dictateur. Ya surtout en Afrique.
tango régime ekoi tomoni bango na poto kosenga senga même mbongo nzamba zali ko humilier ba famille ebele ya ba dictateur ya ba ministre awa na poto bato babandaki ko sakana na misolo mais baza humilier awa na poto yo lelo lokola ozuko kanisa teke baninga bakozwa te. Dieu est capable ya ko humilier yo na lolendo na yo, aza capable ya ko sukisa yo. Ne pense pas que lokola yo zui okangi sur Seigneur sur la bénédiction ya mokili. Dieu est capable ya ko élever bato yo zali ko humilier lelo pe a humilier yo à cause ya orgueil na yo. Lolendo ezali arme mabe oyo satana azali ko tia kati na bato. Omona moto aza pene loko te mais lolendo kaka kochola bato na nzambe surtout awa na poto. Otali moto ngo azali ko finga bato nzambe azali kochola bato, il n'a rien. Aza pene loko te mais lolendo kaka ya pamba. Ça c'est tout un esprit. Au diable azali ko kotsa kati na bato pour que ba frapper bango, pour que nzamba a humilier bango. Yango na butu na lelo bien aimé. Et c'est que mutu moko comprendre ko senge pa na nzambe. Soko moni ke meme na lobeli na ozaka moto lolendo. Soko moni meme na tamboli no etamboli ya lolendo. Pourquoi na lelo bien aimé okende koyebisa nzambe, Seigneur, délivre-moi de cet esprit d'orgueil. Tangolanga na molimo ya lolendo. Longolanga na molimo oyo ya lolendo. Poete na dingina salelo nzambe na nguya. Okomona meme na kati na église nzamba azali ko pesa recommandation pona ko tia moto loboko. C'est-à-dire que orgueil ekoti meme na kati na église. Moto azalaki humilde na kati na azalaki humble plutôt na kati na église azali ko ya bozoko tsama kamunyoso mais mukolo boko tia kaka maboko. Esili abosani na moto yo achake maboko, abosani na yo pasteur na ye, abosani ke yondo moto tia maboko. Lolende komi boy ba vision komi ko bimakiri kiri. Yoka Bible ndenge lobi na 1 Timothée chapitre 3 le verset 6 au verset 7. 1 Timothée chapitre 3 le verset 6 au verset 7. Pona tina na koptia moto maboko pe azala mpaka na dingomba. Biblie lobi boy, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur que enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Ah? Donc tu peux comprendre que orgueil est un piège à diable. Orgueil est un piège à diable. O achela quand même basali na nzambe. Mototango moi église comme ba membre rebelle à le français changer. Avec côté na dingala côté sous na dingala ta comme na français croyait que côté na français to na dingala yango des ali so ki ndenge nini. Nous prêchons à Lingala, c'est parce que nous voulons communiquer avec bateau et bazana communauté na biso ba yoka message. Okomona sangwa longo awa komi na mboka na biso na Afrique akoyekola Lingala, akoyekola Kikongo, akoyekola Kiswahili, akoyekola Chiluba pour à communiquer na bateau wana. Ezala ka moyen de communication, mais ça moyen orgueil te. Et Bible lobi moto aza nouveau converti bako pese responsabilité te église. Pour que orgueil akoya tena piège ya diable. Diable atiela bato mingi motambo ya orgueil pona ko koisa bango. Bien aimé, Satan koki ko tiela yo lolendo meme na kati ya libala na yo, otosa mobilité. Satan koki ko tiela yo lolendo meme na kati ya libala na yo, otosa batote. Otosa mobilité, mobali pa tosa mwasite. Na kati ya mosala orgueil na baninga na yo. Lelo na butu na lelo. Na ba 3 dimensions oyo. Est-ce que mon côté na ba dimension oyo Satan tieli yo motambo na convoitise de la chair, na convoitise des yeux, na orgueil de la vie. Est-ce que ça ne sika mon côté biso na yo to koisa mi na kati na yango na butu na lelo pour que to kende komi kitsa ipa na nzambe to ba Seigneur na ba tentation oyo la biso to koi na longité exam salanga faveur mpote na longa na kati na bitumba oyo nazala toujours ko résister parce que bato nyonso ba résistaka bazwaka toujours kembo. Raison pour laquelle on a na liki 4 Bible dit que tango Christ a résisté na suka na ngo ba ange ba yaki ko kita mpe ba tomboli. Bien mais na ngeke na mikolo oyo ba ange na nzambe ba ya ko soutenir yo balo ba oza mobali oza mwasi olongi bitumba siko récompense nzambe landa yo
faveur en Nzambe landa yo parce que à chaque fois que tu allez ko longa ba tentation, à chaque fois que dimension ya lipamboli ezali ko mata, à chaque fois que vous allez ko longa tentation, à chaque fois que grandeur ya lipamboli na yo ezako ya, grandeur ya excellence ezali ko ya, grandeur ya bénédiction ezali ko ya, parce que Dieu nous récompense toujours si ma ya tentation azali ko pesa biso force ya sika, énergie ya sika, bénédiction ya sika pour que tu exceller na toutes choses. Et on moni motoloko la Job. Pour terminer, Satan a tenté na ba dimension haut. Satan a na convoitise de la chair. Satan a na convoitise des yeux. Satan a na convoitise ya orgueil. Ndeko na biso Job a résisté jusqu'à la fin. A seda kité na panique ya mwasi na ye. A seda kité na ba camarade na ye. A artikali fidèle malgré nzoto na ye. Miko a poswe kangamaki. A commis lokola moto azali na tuberculose. Job est resté fidèle dans la tentation et épreuve. Na soukanango. La Bible dit que le Seigneur est venu récompenser Job de bénédictions plus que Oya ko bungisa. Il y a élévation plus que Oya zalaki nango. Il y a succès plus que Oya zalaki nango. Na domaine financier a pas moi mi ko leka Oya bungisaki. Na ningi na butu na lelo nzamba pambola elimoko. Oya zali ko résister na 3 dimensions ya tentation o et que ozwa au centuple parce que nzambe aza juste a récompenser otango nyoso ko banda ko résister na ba tentation. A pambola na kati ya ndako na yo, a pambola na misala na yo, a pambola na libala na yo, a pambola même bana na yo parce que Job a reçu de l'Éternel bana obazaki kitoko pe mayele koleka bana ya époque wana mobimba bana na bazala une bénédiction na kombo na Yesu libota na yo eza une bénédiction na kombo na Yesu na poko na yo tenir ko sambela ko ebisa nzambe. Donnez-nous la force de résister à la tentation. Donnez-nous la force. Yango komona Christ avant ki akende na libondeli na suka alakisa bango na libondeli ya notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors donc pesabiso makasi ya ko résister na tentation et ne nous induis pas à la tentation et délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance dans le siècle des siècles. Okoye bisanzambe na butu na le Seigneur, délivre-moi du mal. Épargne-moi de la tentation. Na ba domaine misato oyo na cédé te liboso na diable. Lokola yo bima ki vainqueur, na lingi na bima vainqueur. Année oyo na kende na excellence na ba domaine nyonso diable akoya, convoitise de la chair, convoitise de Dieu, union sur orgueil de la vie. Seigneur, donne-moi la force de résister à la tentation. Tokende ko sambe la butu na lelo, o résister diable pour que akima musika na yo. Ba nyonso ba ko résister diable, même si tu étais malade, Dieu va te guérir bisika ozalaki à cause de la résistance na yo. Nzamba pesa yo santé, même si ozaki na kati ya chômage, à cause de la résistance na yo. Nzamba pesa mosala oyo ekoleka mosala oyo Satan a proposé ki yo. Même si ozalaki na ba situation difficile, butu na lelo, nzamba changer histoire na yo parce que tu as résisté le diable et tu n'as pas voulu céder au longo la gloire au nzamba latisa ki yo. Tendre Père, le Dieu de toute puissance. Nadi ko pambola ba sakoli pe ba sali no bipa nyonso bazwami. Na pamboli ba eli nyonso. Ba oyo baza mafuta na mutu na bango. Ba oyo ba yambio comme Seigneur et Sauveur. Ba oyo bazali cible ya diable butu mo ipona ko botola bango ba promesse na yo. Ko botola bango oyo si ko tiakat na bango nanzela na 3 dimensions ya tentation oyo. Seigneur pe sabiso force ya ko résister. En fait qu'un kembo le kumu pe massage les zonga epai na yo ba nyonso bakota ki butu na lelo Père bibelobi ke yo ozaki kozana montagne toute la nuit pona tiana ko sambela et le matin les gens venaient pour attendre pour être guéris de leur maladie si ma ko yoka maloba o nzam la main de l'Éternel qui n'est pas trop courte pour sauver et simba eli nyonso bipa ya zoami ba bakota ki bazaki malade. Seigneur, guérison et l'andabango d'une manière surnaturelle. Dans le puissant nom de Jésus. Bon, nyon so bazaki na milimo mbindo. Bon, Satan na tiaki bango na kati na liste ya kufa. Nzambe na nile molimo ya kufa kati na mabota. Na nile molimo nyonso ya divorce. Na nile molimo nyonso ya ba échec. Na nile molimo nyonso ya ba mésentente kati na mabota. Na pameli Satan wazali ko telemela bana na yo. Na tindiki ye mosika na basantu. Dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, tika faveur na yo. Esprit à restauration côté na mabota, esprit à restauration côté panabato, esprit à restauration côté na mangomba. O simba moko na moko, c'est le besoin à motema nae. Bi pai bazwa mi batato la ke Yesu yo zanzambe. Kolo toniki to yo kama tatoli, ke lumulimo na yo akitaki ko simba ba nyonso, ba yo kili loba oyo na butu na lelo.
to bondeli 4 na kondima. Dans le puissant nom de Jésus qui est notre véritable Dieu. Tolobi. Amen. Nzambe na bikamwa apambola ba nyonso bazwi di baku ya kolanda biso. Nzambe na yebieke na poko na lelo tozwaki ngolu ya kolanda mateya oyo semaine koya toko kota toko continuer na message na biso comment vaincre la malédiction. Naningi ko pambola mama na biso mosakoli mete nzamba pambola mama pambola pe chéri na yo Dr Esaïe Saïf, nzambe apambola mama Béatrice Nzoli, nzambe apambola ba femme engagée nyonso, nzambe apambola mama Béatrice Ndona, nzambe aleka na kopambola ba nyonso bakota kina butuna lelo basai na nzambe bana mepsa ifrata yete boro mobimba, nzambe aleka na kopambola bango, nzambe pe apambola ma fille Sylvie, nzambe apambola mobali na ye na bosanité papa na biso Remi Nkulu, nzamba aleka na kopambola yo, nzamba pambola ma fille Caroline Landu, nzambe aleka na kopambola mama na biso Clara Marcuson, nzambe apambola bana mepsa ensemble ya Stockholm mobimba, nzamba pambola ma fille Gode Mambu, nzambe aleka na kopambola papa na biso Adrien Makambo, nzambe aleka na kopambola mama na biso Moker Irene, nzambe aleka na kopambola yo. Vraiment boza tellement ebele na poko na lelo na sepelaka vraiment kotanga bakombo nyonso te po ketango na biso eleki, mais na yebeke boza tellement ebele bolingo nzambe ebomba bino bisika bozwami soki yeso ayete tokutani mercredi prochain lisusu na tango na biso le temps d'Isali. Tika ete butuna lezala mapamboli toyeba na ko résister diable na ba 3 dimensions oyo azali ko mimela biso ko mekama. Nzambe aza na bino tokutani mbasima na kombo na Kristo Yesu. Amen. La promesse est liée avec le temps. Oh, Sarah, Israël a bakita kotaki na boumbu. Kasi tango akobima yebaki yango te pourtant eza mystère ensemble. C'est que tu es ne pas ce que tu seras. Pesa tango na temps polobi na yesa na maboko ya Elohim. C'est lui le maître de temps et de circonstances. Nanyango lobi na yoton na yeseleki. Nanyango lobi pour toi c'est déjà trop tard. Motongo uti wapie. Montre koki kokufa kasi tango etelemi te. Okoko yeba jour alelo kasi histoire nango yebi te. Pourtant eza mystère nzambe. Alobaki na Marie tant mon temps n'est pas encore arrivé. Ataye moko nzambe asalaka nyonso na temps. Bill Jacker. Nalingaki okufa mpamba lokola ka moto nzoka eteni mosusu na Nzambe.
ngai nalingaki owa lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe ignorance ezoka yebomaka ezipakinga miso nayebaki te bokozanga koyeba libota na nzambe tozokufa mpamba nayebaki te nani vraimen nga nazalaki nga naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe alalaki na bwato lokwa moto kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde nzambe kolo na nzela kotambola yoki nzala aloba na nzete alobi na nzete lokola nde nzambe moto alelaka ntango makambo yaka makasi na fina ye kasi nzambe alelaka te nzambe alobaka pour eternité posa nzambe eza moto adomine kasi badomine ye te nga naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe yawe opesa ngai lolemo ya mabomba mie na kati ya nzembo nayeba kosuka yaya yo nde mai nambelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kofanda soki moyebini yo lipa na ngai naliaka na ntango ya nzala ayi bolingo na ngai alobelaka nga maloba ya bolingo butu na moye Jésus, l'amour de ma vie. Na mesana koza la pemeli na ye Jésus. Bilaka la kakinga na bomba na motema nanga Mumbalila ko motema sanduku bakolo baloba. Etikala na motema nanga lokola ndanga nalela mama tata nzambe yoka kolela na ngai mwana ye mawa na motema yango nayembi na nsembo Kiso banta pekato esamba tende ayi be ngalo ya